internet na pesi bino mbote bisika bozali boza bongo en direct ya Flairmont HD ya dembo mo mwasi mande fois azalaka mort na Paris mikolo ya double bon dimanche na baboni na biso ya sika so na baboni na sika na bosana te na Miki Nsala donc abonné na nga sika donc Bobby Stone beaucoup là donc ça linga plaisir et aux ala abonné na sika Mike et ça là moi bien faut quand même qu'on remercie à bango na chaque émission parce que ce mutazui lisapine ya chebo ya somo chichombo na e donc yango wana nga malinga vraiment abonné na nga sika vraiment pour pesa ba merci na bosana te Sheila Ema le grand décorateur ils vont faire le portrait à Mike alors ça va porter à bisomi balé non c'est la gauche Sheila Ema ibale anguya papa na Yema Moulai donc baguna nga peut-être Yema alekio na moi Moulai ayako en plus ça est sous mukie pourtant moi c'est nga mutaka na bilamba tene ko linga forme yo linga aya papa Sheila Ema na ozelo maboko afunga mama kola afunga mayomo mutoko na mais ngala zelo kala ba pouvoir afunga donc voilà. Ça, c'est notre ambiance chez Flairmont HD. Ça se passe comme ça. Na kati ya plateau, na zanga morote, na zanga pena mwasa mandefu. Donc, Mike Makuta. Donc, tout à l'heure, Mike Makuta, babi la star du moment. Babi Mouto a bouqué actualité à Adidas Arena. Parce que, Ayrton Lobe la fait rigolo, la photo Lobe la fait Mike Makuta. Parce que, parmi bateau yo, la moussa qui aime sous garda qui moi actualité à Adidas Arena, moi quelques jours encore. Quelques jours de plus avant Eli moi la marché. Donc bonsoir Mike. Bonsoir. Ça va? Bonne santé. Ma Maria Zobatela, mingi biso ba ma Maria Azobatela. Na présenter na moi ça m'a déranger. Ngelo ko soit ngezala ke à part liwa mama biso. Ba qualification nyonso okosité parce que na moi ça m'a défou. Mais tu veux pas moi ça m'a défou. Donc duo émission de les abas ça m'a défou. Double femme bas. Donc loko ekufa a exact. Ah OK. Ouais. Mike va découvrir yo na TikTok par rapport à ma vidéo salara ba conseil au salara ba retourner à bien salara parce que moi na mutu mso ko milieu après nini bobeng ça garçon na te ça la même émission pe ou la sala on ba TikTok na ndinga ba blague. Ouais. Parce que des fois le ba on na ndinga blague mais eza makamo bo ekotaka na to vivement ya bato. Mais le levant to yeba biographie na yo. Au botami wapi osalaka nini na vie so ozana eloko moko boye osala o bato bayeba te donc micro na biso caméra na biso ezana. Merci copine na ngai au bureau na ngai ya copine na ngai confidente na ngai mpona bandeko bazolanda biso ngai Mike Makuta eza kombo na biso ya famille papa na biso kombo na Makuta Mike eza prénom neti ya mwana nyonso en fait nga na botami neti bana nyonso na kati ya famille en fait tozalaki 10 nzambe abenga 4 langa nazalaki 9e mais ma 4 bakenda na tikala 5e avant-dernière donc tozalaka 3 filles 3 garçons mais j'ai du mal à koloba bongo parce que nga nakenda na ngambo ya basi donc vous avez des garçons deux garçons na 4 filles. Voilà, naza bongo na botami na papa nanga David Makuta que je salue en passant. Maman nanga paix à son âme, auto kokisa 1 an depuis à Koufa le 25 avril. Awa, maman Jacqueline Mayeye, maman nanga ou abotanga paix à son âme. Naza baya nanga mibali na famille na biso, pas seulement cité le nom bandiko nanga. Na lingeza discret na baya nanga ya basi na mibali. Na koli na kati ya famille chrétien o peut-être bandeko ebele bayebaka te nga na botami na kati ya famille chrétien mama nanga azalaki mama légionnaire azalaki mama malongi oyo akambaka bato papa nanga azalaki mpe fondateur akoma banzembo écrivain banzembo catholique azalaki mpe d'urgence azala na chorale na ye ya latino français et nga na botami na famille na biso toza ba chrétien na koli neti bana nyonso na tangi na zwi mpe ba sacrement na nga catholique oyo esengeli na moto azwa baptême première communion confirmation na evre mpe na bagroupe kizito catholique kizito anuarite nazalaki mpe na groupe génération nouvelle jane na koli mpe na groupe ya bilenge ya mwinda nayembaka na bachoral baparcours ka ndenge ezalaka vie chrétien na meka mpe kobeta to pase ya marine misambe mpe ya son âme ezalaki vers la fin ya carrière na ye nzambe abengi ye mais natangi mpe baétude na nga neti mwana nyonso nasali maternelle nasali école primaire
nasali humanité natangi mingi na école basango oyo bayebi internet ezalaka na bandundu ville collège kivuvu natangaki place nazwaki diplôme na nga kuna na continue na campus ambition na ngai ezalaki nasala médecine mais il y avait un réseau qui était venir mpona kende molai te toza na émission esalaki nakata médecine nakenda continue na SPA nde nasalaki relation internationale andeyoro ya wana nasalaki su baformation mosusu oyo esalaki na evre naza activiste de minorité déjà yango molaka chaque fois nasalaka baémission sur homosexualité parce que eza baformation oyo na encaissé andeyoro ya bétude faite donc na demeurer trop na domaine ya santé yango nazwa baconnaissance un peu c'est un peu ça par rapport à présentation pour la kinde merci ok merci beaucoup on a retenu kablo mibale quand tu parles de l'homosexualité et qui sur base de quoi il y a maltraitance ou bien il y a discrimination en fait nga koka loba maltraitance parce que bien que mon orientation sexuelle mais j'étais bien encadré sur la chose qui est dans ça d'études parce que il y a beaucoup de gays qui ont ri des rejets familiales mais pour moi c'était pas le cas tu vois donc il y a tangi ba études donc quand dans le tangi c'est qu'il y avait des soutiens il y avait mes parents malgré orientation maltraité sauf que j'étais un peu obligé na kolanda baordre éducation ya baparent na nga parce que papa ya biso banda ozala après 18h oza na droit ozala libanda te mais par la biso vu que homosexualité na nga c'est inné je peux te dire que c'est inné c'est lié au sang na botama bongo na baparent nyonso soki oboti mwana aza différent par rapport ya bana ezalaka kaka eloko moko ezalaka etona surtout plus na communauté na biso baafricain batrouva yango neti tabu bamona yango dere kindoki bamakambo ebele baqualification ebele eyaka mais kozwa mpenza maltraitance nga na vivre yango te sauf que nazwa éducation mpo ndenge naza boye si je me trompe pas papa ya biso atikala obetanga te nazalaka enfant chéri ya papa ya biso ozomona ebanda soki baya nanga motema mpasi mwana papa moto azwa ntete yetu papa biso banda oloba viki aza différent soki tobandi komema bandenge bozomema ye akoperdre fu topesa ye affection mais toéduke ye toteya ye donc c'était très compliqué un peu mais maltraitance na vivre yango te wana na niveau ya famille sikoyo na niveau ya entourage neti na baécole na bauniversité na université kutu ça va ça peut aller net na niveau ya baécole kuna yo otangi na internat ce n'était pas facile ben oui je dirais que c'était pas facile parce que pourquoi l'homosexualité jusqu'aujourd'hui ngana odembo yebi moi ça m'a photo ana poto awa mais il y a toujours la discrimination entre la communauté congolaise. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui acceptent pas l'homosexualité. Je dirais que nazwa maltraitance sauf que na communauté na biso africain il y a una banda bisayo toza na poto mais tout le monde a comment les gens plus communauté africaine baza toujours ko discriminer ba homosexuels. Donc, bien que tu as un poto, tu s'intégrer, mais tu s'intégreras. Par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est juste la communauté africaine, on a du mal d'accepter l'homosexualité parce que tu es à sens nangote. La plupart de tenir en déjà, juste dans mon cas, bateau et bazoa, tant qu'on développe, tu as analyser ma qualité de mon angoloche. Donc, c'était pas facile, autant en école. Déjà, dans Zara, j'avais du mal il y a sakana pendant récréation je savais pas dans sakana ba mi ba litona ba parce que ndenge na banda kozala pour ça ngeza kina sakana ba basi alors ba mi ba li bazo menacer moi mobali moi si mobali yaka boye j'avais du mal ndenge zo mona nga dembola beta balete na matani tete na sale loko ba mi balite ngaka ba basi ozomona donc discrimination zaki makas mais na ba niveau première c'était pas encore trop chaud parce que entre biso pour battre que peut-être c'est une période ça peut passer mais discrimination yakinga makasi c'était au moins à partir secondaire wana comme ça c'est comme kolamuka place puberté zwaka place mutu na mutu comme ko choisir orientation sexuelle na ye ozomona peut-être ba camarade bozala na bango na classe bosala ja papa na mama balala kayo alors tant bakomi kotika nzela wana
bakomi kopona balinga chéri mais yo za toujours basé na orientation na yo, cela a créé plus de barrières, tu vois. Donc discrimination il y a qui makasi. Mais vu que nazaki toujours obligé ya kozala déterminé pour la bêtise nanga, na banda za la focaliser na ngote. Mais banda kotia barrière pourquoi j'avais du mal au fréquenter nani. Les gens te détestent. Même si na posa na dembo, moi c'est mon bois défaut, mais na mona ke dembo na part na yazo refulenga. Donc refoulement na ba région wana, ba discrimination wana, yango c'est la barrière mais Mike no linga fama uta la caméra, bo excusez nga fama pour le téléphone na bino s'il vous plaît. Non, nous avons autant la caméra, et ça na basi ebele, ba mama ebele, ma famille ebele, au mona botami, même à botami à tant qu'androgyne, tout le monde a mona mobile ya botami na ba hormone féminine. So mona, mais au mona mama ye moko azo négliger par exemple mwana wana, même sur un niveau otangisa ye, ba mona ka oh pede moko pamba pamba ndeka koma o pede moko pamba pamba, bazo rejeter bango prévenu oyebi ke majorité homosexuel na kati ya nini ya Congo ebele batangi te yo peut-être oza na grâce papa no afutelaki yo minerval mais ebele baza wana batangi baklasse te base retrouveki mosu na kokanga suki na ndenge ya coin kolamba malewa sikoyo neti bafamille ya bongo qu'est-ce que tu peux leur dire? Vraiment nazotala caméra baparent mama to papa to bandeko oyo na famille na bino bozo se retrouver boza na gay, que ce soit lesbienne ou gay na kati ya famille bopesa ye chance ya vivre neti mwana nyonso na kati ya libota parce que être gay c'est pas quelque chose que nous on choisit, c'est inné. L'homosexualité c'est inné, c'est lié au sang, c'est l'orientation sexuelle. On n'est pas choisi d'être comme vous êtes. Ndenge bino boza soi-disant hétéro, boskize nga na oloba soi-disant. Ndenge bino boza na ba orientation na bino hétéro, ya mwasi mobali, trans, gay, bisexuel, c'est pas quelque chose que nous on a décidé nous-mêmes, non. C'est comme ça. Parce que tous les émissions, tu as un vraiment ceux qui vont mettre ça ba recherche sur internet, na Google, pour moi que homosexualité c'est naturel, c'est lié au sang. C'est juste une question de hormones. Na kati na ngandenge na abona mwana mobali ya mwana mandefu. Te libanda na yo. Ouais, physiquement na nga. Libanda na yo ba mwana. Oui, limbisanga. Physiquement na nga naza ba mandefu, naza na aspect physique ya ba mibali. Donc genre. Donc tozalaka du genre nanga naza masculin, mais kati nanga ce qui est à moi ba hormones les a dominé kati nanga, ce sont plus hormones féminins. Donc nana ba hormones féminines kati nanga ebele yango zo déterminer caractère nanga. Mais comment nanga muto amona ke moi je ne wana comme PD bo permettre nga pour un terme parce que ça terme courant ba mona pour na ba on va discriminer la rabine. Voilà. Ok, eze loko to ponaka te ata baparent nanga oyo babotanga naza sur mokolo papa na mama badecidaki babuta mwana basatandaki te ke babuta mwana na race nanga babanda satande kaka mwana soit mwasi bien mobali ozo comprendre mais tant na botami de les bas âge bazalaki mpe na du mal à comprendre orientation parce que orientation sexuelle mutu ye moko ayaka odécouvrir yango avant baparent bayaka komona juste bacaractère comportement mwana komi koaffiché donc toponaka te mpo tokoma bongo alors baparent bino bato boza na bana balobi ntina te aza na ntina motu nyonso aza utile na vie na société nzambe apesi yo mwana ngai namonaka bafamille mosusu baa na bana ya koka ya ndundu bazobatela ye neti mwana nyonso bopesa mpe chance oza na mwana ge eza barrière te aza mwana neti mwana nyonso pesa éducation talisa ye le bien le mal na par rapport orientation na ye loba nzela ozolanda tala boyeboyeboye encadre mwana mpo lobi na ye oyebi te debo histoire ya vie na nga parce que toa na ta mingi te so nayebi so ke yaya na nga otuna nga makambo ya discrimination na famille ezalaki mpenza te mais nayaki okutana nango ntango mpenza nakomi kovivre banini na ngai grand frère na nga propre oyebi ke adiscrimina nga me nayebi so nzambe elevaka place oyo bakitisi yo place moto aoya koya na sama ozo comprendre mais lelo nazoyebi so dembo naya poto na ndenge na nga membre ya famille atielanga ata 50 centime oyo te
ka ba membre ya famille o ba discriminaki ngai lelo bakoma na sa makolo na nga lelo nakoma important nakoma contribuer nakoma pe ko apporter un plus oba koloba te nalingi boye te na yebiso nakoma pe koloba sikoyo na yo moko ndenge olobi ke grand frère na yo abandaki kodiscrimine yo eza eloko mosusu kobeta na okara eloko nini etikala vraiment comme souvenir ya mabe eza na niveau ya famille kobi ke tolongana mambaki oya okoma na poto ke eloko mo ya pasi oviva nango obi mpona nini asalanga boye ezalaka nini nga franchement eloko natika nango comme mauvais souvenir na part ya famille nanga en général parce que aza ya na biso ya mokolo dembo wana naosala tozosala na baprojet ya prise en charge ya bague na banda osala na projet nazalaki père éducateur toutaki PNLS na direction générale PNLS na bureau naozonga nakomi na victoire mvule yindi comme pas possible namona jipe moko eye oneti jipe aya na biso ebela siko quartier 1500 quartier ndenge bato bavoiture bakoma soki aza voiture na aprofite asali taxi siko ebelela quartier 1500 natala boye na bi o voiture jipe aya na nga mvula mpenza ezoyinda na koti bato bawela moi bajipe ezalaka double portière na nsima bato bakoti kutu nga na koti na nsima na vandi ya na biso ata na retroviseur abaluki boye amoni ngabi tout le monde omoni bato so azwi mwa ndambo babosa na alinga na français tout le monde descend na bien azokita bato voilà nga na tikali aye ntango bato nyonso batikali aye mpenza place ya nsima afungoli alakisi nga azala pistolet baminduki na bango mike wala mutu azala mpe na mwa cadre na ye mwa grade abisi nga bi so place oyo tozalaki te nabeti yo masasi voiture na nga tomoni ata naza na kati te tomoni bana na nga tomoni chauffeur yo ozala mosika nango wana droit kokota na voiture na nga tata ndenge akita dembo natala ya na nga makila moko so alali baobenda o makila moko papa moko mama moko parce que papa biso abota na basi misatu mama biso azalaki première femme premier bureau mais wana ya na nga tata moko mama moko nakoka kodigere yango te nakiti ma miso etanganga ntango nakiti mvule ebanja monene mama moko banda olamba mikate na victoire wana place bataxi ya quartier azwaka sacha apesinga na koti babiloko nanga nyonso batelefone akani mvule ebanja bele lisusu quartier 1500 bato batuna bato mosusu bakomi akiti pede wana te alinga pede te bamati bakende atikali wana na pola donc eza eloko moko egravanga na motu lelo tokoma biso kosolola singa famille mais est-ce que oye osolola na eloko wana nyonso mama biso ava kufa ondire nzambe moto atindaki ye ameka suki osouleve po yango na cadre ambiance tobanda osolo appel video en famille asouleve yango atunangaka meme question que limbisa ye me nazalaki claire na biso na bi so na bina na kanda na ye na kosi mais ye natikala na blessure parce que so na comprendre nyonso yaya na nga abanda alukaka bonheur na nga mpona ye donc mpona ye abanda omonaka kige na nga na tengama ok eza orientation na nga je pouvais pas être comme lui il est parce que chacun son orientation bahormone oyo eza kati na nga eza kati na ye naza na bahormone féminin dominant kati na nga par contre ye aza bongo te donc ye nga tout comme nga nakoka kooblige te ke tika kozala hétéro koma gay c'est pareil ye pa koka oblige nga te nakoma hétéro neti ezaki eloko moyo forcé te na naturel mpona nga ezala naturel mais ça fait un peu trop mal so na pensango ezongela nga tout le temps. Ok, merci beaucoup tolongwa dia na nini wana toke siko na obi oleke pa Sœur Marie Misambo ebisa biso na okotaki osalaki test oto ezalaki ndeni ya Marie déjà azalaki sœur moko très sociale et nga so nazwa canal ya komona ya Marie ezalaki grâce à Sekai Mama aza PD pour permettre nga PD numéro 1 azalaki proche ya Marie ya Marie banda bengi capitaine d'équipe apiaki kutu français moko banda la ta donc ba PD nyonso to approcher ya Marie ezalaki grâce ya Sekai Mama alors azalaki tout temps so azolonga ndako na ma campagne azoya pa na bango na sans fille abanda za na posa mona biso
loyenge wana tosala ezosala bien oyo azolamba oyo azosala sikoyo nga seka yayebi nga nayemba déjà parce que nga nayemba na nga danje te neti bato soki ndenge nini nayembaka plus gospel seka yayebisi nga bi nga na banda oluka nakota pa ya mari na bi nga nalingaka nayemba pa na ye seka yayebisi nga ok ya mari ayajoute bongo ya 2 jours yango nakendaki ntango namoni na comprendre te donc émotion naondima te nabandi kolela mais c'est une dame qui était trop gentille peu à son âme ya mari misam c'est pas azaki neti bamusicien nyonso te na biso dembo mbala liboso katema seka yayebisaki nga moko na ke atuni nga nini yabi na biso na bi ya mari naluka ko na vi na nga nalingaka nayemba na yo dembo yo tovandi mosika pana bango na se na tapi tovandi bo akangi nga boye na bandi kolela na comprendre eloko te na olela émotion omoni star non nalingaka makasi me nalingaka nayemba atuninga olingaka koyemba oui est ce que oyebi banzembo na nga na biwi nayebi banzembo na nzemboni atuninga nzembo na nga nini nalingaka nzembo moko parce que mpo na nga ezalaka plus na bato oyo oyo batena ya biso rigueur nzemboni nani aza na thermometre ya koyeba température ya molimo ya moto nani aza na balanse ya koyeba kilo ya vi ya moto nani aza na metre oyo ekolakisa molai ya molimo ya moto yeye nani akoki kotimola libulu molai mpo ayeba bozindo ya molimo ya moto obele yeswe mosusu okomonanga moto likolo lokola moto amasumu ye wana nzambe aza kolinga mosusu okomona ye akotambola na lagome elamba epasuka ndekoki baministre monene tuna bakonzi minene bavandala kiti ya bokonzi bimbo na biso se wana ntango nayembi nasisita kanga ngabi bon po toza na émission atuninga so banzembo nini na bandi kointerprete banzembo nini nayembaka ocomprendre olongoli oyo catholique ouais na bandi koyemba siko banzembo na ye mpo nalakisa yeke oza fan na ye vraiment naportaka ye na motema ayebisi nga bi voilà nga mona osalisa o test ka ndenge toza awa aleyemba so nzembo mosusu atuninga oyebi associé soki natali bomoi na ngai nani nabeta tolo nazalaki elili ya pamba bomoi nsutu molimo nakabanaki pdg bon tosali sikoyo banzembo akomi kopona tozoyemba nde na integraki pa ya mari na integraki premier concert oyo tosala na bango ezalaki premier concert na fiki tovandi ayebisi ngai bi orchestre eza na hiérarchie nango tolanda nga moko na kola orchestre nga moko ndenge na décide moto aboya te metema na travailla na bato na présente bango oyo intégrer groupe ndenge tokenda na concert comprendre donc c'est un peu ça pour vous dire que côté chrétien baloba nini ekiminga côté kibonzambe na nga na lingala donc naza moko oyo malgré orientation na nga oyo moto akoka kodiscrimine nga oyo moto akoka kosala nga na comprendre te nzambe aboya nga te dembo atia voi moko kati na nga soki na oyemba bato bakamwaka mwa mwasi moto oyemba to mwa mobali tokende na nzembo ya mari ngai yo oyebi ntina ngai nalingaka ngai yo nazali reconnaissante makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai yo esika nazalaki ya liwa abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre akomaki nde ya kotanga pongi na ngai na butu kaka bandoto ya mabe nani akopesa nga loboko moto na oya ye nakanisaki libota na nge kosunga ngai soki epesaki nga mokongo asimbaki motana akolela ye paselekelaki ngai yo nzambe oyo ngai yo
momonyiti na ngai nalingaka ya nalapanda inavi na ngai nakoyembela ye akotali tuke ya motema na ngai nafongoli akoti ilalaka maladi ya motema na ngai oyoyoyonza. Ok, merci beaucoup, merci Mike Makuta. Donc voilà, vraiment, Molimo ne peut pas kimia na ebisio. Na obosa na toko pesa mbote na Jires Manzambi, mbote siko zali Aminata Nzona na Saint-Denis, Laurette Manima, Patrick Lokole, Stéphane Kamalandwa, Alpha Kiese, Fabrice Tanzambi et na obosa na te vraiment na bato balingaka dembo we mona ebisio. Pambote bisika bozali surtout Bobiston bokula na Mikinsala oza pambote te mai ezangaka te mpo ndenge naza awa nana confidente na nga bikofi na nga nsima mokongo Shakira aguti la merveille ya madame mokolo aya apovanda na Canada mokolo aya tozala ne plus na concert ye moto asomba babie nyonso avia puis kolia nyonso wana confidente na nga donc agravanga fi wana so nazwi bakopi na boye misato nakufa so nzala te dembo nakufela mama afuta biye na ye aye koparticipe na nga ti tokunda matanga ti eleka amema contribution avant kuta aye atindela nga bacontribution donc Shakira Gucci oyo droite epesi gauche eyeba te na bombi mosusu mpo bolamu eleki ebele babizunu yango wana oyebi ndenge nalingaka oyo nazala avrai na yo nabosani mpe te libota na nga mobimba famille Makuta bayaya na nga basi ya mibali napesi mbote na communauté LGBTIQ+, parce que je fais partie de la communauté LGBTI+. Baactiviste nyonso bambote na bino nalingi bino napesi mbote na groupe Marie Mère d'Espérance nyonso o baolandanga kora na biso badirija bandeko nyonso mbote na bino nazalisi mpe te kopi na nga Mishungadi kopi na ngai kopi na nga de longue date prévé na nga napesi mbote na Rachidi Mungambo o bayebi Rachidi talaka yo pas de comme toi napesi mbote Baleki Ebele, Angelo Bouge, toujours reconnaissant. La petite beauté, la première femme, il y a Papa Vital Kamere, Pobola Moueleki, Maman Banaye. Ah, ok, Maman Banaye. Moi, c'est liboso, parce que Ngana, on le bâtit au monde, on a fouiné avant d'anda quoi, Kamere, na yana, maman, on a na soukula, na douche, na yenios. Maman Miki, Bambote ne pas Zali, Bote na Ebele. Donc, Bambote Bose Ebele, n'habiter dans minute on a commis troublé bouleversé batu nyonso bolinganga na ba obalinganga te babone na nga TikTok bandeko nyonso bolinganga bambote na bino ebele. Ok. Mike Makuta, moi si à part maman Bino na deux grandes sœurs na yo moi ça lobela roni net ngandi na vandi bo na pela ko Dembo ketala nga bébé Dembo nga mwasi na mona kauka ndenge na mona ke ticket ekela mo nzamba sala ama ko mona ke ticket ya na mona ka ras mo bo nzamba sala babenga bino basi pour la mandef na nga mais moi ça original ndenga yo a mwasi te yo zaka ekela mo ras mo bo pour na pot de fleurs nzamba tio liboso moi esthétique fantaisie wana nde na mona mwasi donc na mona mwasi bon avec beaucoup de respect parce que nyonso tobotama toya na nzela mwasi dommage ke nga na ya na nga na bima na nzela wana te peut-être ka oyo esalaka nazala gie mpo na bima kuna te nga abotama na césarienne mama ya biso abota 8 fois na voix basse mais comme 9e fois nga nakoka bima bima na césarienne imagine oboya kutu naboya yango ava koya na nga na mokili na binzela wana te siko nga na tema na yana nzela baboto na libu kuna na mona yango neti pota mbasi mal soigné nakoka otango mbaa misato mine te donc boa basi mpona yebi na nzela basi marie abotela biso yesu na nzela basi bamama babotaka biso baza bamama bino boa bamama bobota biso na respect moke na pere bino yango wana mais nayebi te so tuninga ke soso satendre nini par rapport a yo ingaka teka mosonga nakoki koexcite yo nde naza boye dembo moi te ndenge tovandi distance nga nyonso topusani kaka na bimi buyibui nazala allergique nakangana na basi te nga nyonso ka otuti nga boye buyibui dembo
Ngande moi mobali so nde na kakamina moi mobali omoni baninga babima ba chair de poule nga bima ba chair de canard oya mini Amine. baninga babima chair de poule nga bima chair de canard ta niveau oso muta yebite abi o rougeole nini varicelle dema kwa koloko to ala ba minene varicelle wa minene boma wana nga bimango ce moi mobali tout nga veut dire nzote tondinga na ba varicelle c'est magizano est-ce que olzelaka un jour obota mwana mais naza deya na bana mibale peut-être obosanaki yango na baquestion yana tunaki na parcours wana ndo loba yo ndo loba ite peut-être nabosanaki po émission no eleki kitoko classique franchement nabosanaki koremercie merci parce que na émission no ndenge na banda kosatendre baquestion etianga mwa likolo mais ozo se respectuer vraiment eza très classique nazalaki vraiment agité te bien que nazalaki un peu mais naza ba mibale mwana nga liboso tabita makuta mwana nga mokoma ya mokongo na nga ya mibale prince baza mwasi na mobali mama moko bamama différent eloko esali équation eloko bato batunanga eloko yango olingaka te ndenge nini okoma na bamama mibale c'est un peu longue histoire nalingaka kobetango mingi te mpona éducation ya bana mpona respect na bango respect ya bana na bamama ya bango mais c'est quelque chose so nakóma na baniveau wana omoni vie oyo naye koassume vie na nga parce que na poto na comprendre que droit de l'homme eza en place na Congo droit de l'homme eza respecté en plus bazopesa espace na voilà nazo espace na ngai yango na exprime nalingaka na vivre siko selonga mpona parce que bato barefulaka bagie refule obia la longue bakoka kobela bato basimaka voilà bakrea batraumatisme lobi ekoka compliqué bango mais ndenge na accepta du fait que kaka na accepte orientation na nga eza déjà thérapie la libération voilà thérapie donc mama na nga bana na nga ntango nakini nazalaki na baengagement ndenge nayebi biso bamono na groupe ya bilenge ya mwinda ozoyeba oyo akolia yo na oyo ozolia ozo étouffe sikoyo naokoka koaccepte te namonaka mwasi 2-3 jours ale esili donc okoka te nasimaki mpenza vi na nga te yango etindaki ke na se camoufle yango nayebi biso dembo bacouple ebele tomonaka mwasi na mobali bacouple mosusu ezaka juste mascarade kaka famille entourage amonaka bamaster baqualifie te alinga mwasi mobe dembo vanda wana na se na pia bino devoir touta osola na Macron tokomande bapareil moko mpo todekte bamibali vedi so balektio kaka na nsima boye so epeli amwinda mibale ofungwana so epeli rouge je sais que ye nani basalela te ata mosapi eleka kuna te rouge omona rouge ya makasi ezokuna te ye te soki oleka omona vert ya makasi ezokuna te ye bafungola vert mako tokomanda yango mpo todekte parce que tolati miliation ebele bato ebele bazocamoufle biso tomemela bango ekose me na nsima biso baolia koleka biso moko dembo mike eske lelo obiki okomi na problème parce que succès okomi nango soki babiki actualité ya adidas arene elingaka esila mais yoka video nango mokie wana kaka olamusi susu video yango opesi yango lisusu mwa visibilité actualité ya quelques jours de plus parce que air video ne bimi ale arena pe susu ezongi sur actualité yebisa omona na video wana miloba eni nalongwana na linette na kamano sozoki wapi juju en fait bandeko bozolanda nga naza mutu ya mutu te naza mutu ya mutu te oyo bapesi nga eloko mpona azwa parti mpo ya mutu te naza juste ka fan de la bonne musique ya bamisere ya biso balatisa oteke ogolwa gladiateur te ogolwa baranki na banga buzoba wana aza te naosala émission nanga neti kopi nanga dembo abengi nga émission classique na oloba mais tellement makambo afere yango actualité image nange ezocircule nangi nalobaka affaire place azala so azala reconnaissant envers nga esala bien parce que nga moko dembo na biso nazwi telefone nanga so nakoti na whatsapp eza ka yango elandani donc kistar eya pasi fo yeba ogérer yango parce que caméra
eza ebale po bibenga benga pe voilà benga pe ba producteur baya ba sans projet ba demande nazozwa dembo na biso mutu mususu na ngina produire yo mutu mususu na mona oza na succès na iba ko encadrer ke ba pe na ba prophète yo bato ba prophétie bébé okosa te siko succès so ebi ko gérer ngo te nga dembo soki oza na art na nzoto na yo oforce te nga na monaka ke mama biso ayebisa nga na botama mystérieux dembo mama biso asala donc makambo na oyebisa yo nyonso ekomela mama biso mpona kobotama na nga nano amona yango te asala 3 jours akoka kobota te 4e jour nde bamonaki akomi pale babi fu basauve mama na mwana so ete biso mibale tonga tokufa mpo bamoni basantimetre ekomi déjà après oyo moto ayaka mais moto abima te sikoyo makila ekoma kosala nete mata mama ya biso ye kosala opération intervention sikoyo jour mama ya biso akende po akende pasi akobota akende na hôpital papa biso azalaki te parce que papa biso abandaka kosala mwa bamutation mpoka na poto toyaka biso nyonso kaka touta na bafamille ya bien mais nga na tuti na nga tolo te baoyo bayebi nga bayebi ekoleli bayebi mpe famille papa na nga sa bamisala ebele azalaki mpe soda mwana soda lokwanga ouais papa na nga azalaki ça c'est comprendre papa biso abunda baguerre oyo balobaka ya molele guerre molele oui azalaki parmi bajeune soda oyo babunda guerre wana papa biso afaire partie mais ndero ya wana taki bayeki ochange bandeko na ye babranche ya akoma mpe sa place moko babia donc mama ya biso ayaki mpasi akobota papa aza te azobima siko mama kulutu na biso azalaki mosika soki nake kobenga mama kulutu base wana telefone eza te soki nake nabota na nzela malamu nakende hôpital akende hôpital alokota basaki moko boye abi ezala ya shokola saki yango kuta bombango bayaya nanga balobaki mama ya biso alobaki fu batindelanga saki wana mpo agarde yango ezala ya souvenir alokota saki ya mbongo dembo na kati ya bi baseri wana bambongo wana so bambongo ya mobutu so bambongo bamilio na kati alokoti saki ya mbongo soki ntango alokoti azotala liboso ne moto aza te nsima moto aza te soki abi avanda awa peut-être moto ayabi mpasi akobota ekomi koswa yabi te na yo abota awa moto mpe azoya te nzambe na kosala ndenge nini apusani akomi liboso amoni basinga basera kala bamama bakanga singa boye abi namona singa plein na kati ya mbongo alokoti su singa wana deuxième azotala koto pasi akobota azoloba peut-être na telema wa moto akoka oya oluka mais pasi teme domine aki hôpital ntango aki kobotisa yango moni Mike ezala plus kombo ya baaméricain omona kombo ya bamindele aye kokutana na chance docteur moko boye azalaki batindaki ye mission na Congo ya sika premier médecin siko mba liboso akutana na kai ya césarien voilà banda ya atali abotinga mwa mobali ya biso mama ya biso abi mwana oyo naopesa kombo ya ndoyi na nga Michael ocomprendre Mike donc Michel azala na bakombo ba Michel mais tellement bamona na jeune bakatango Mike bamisu babenganga Mike mutu na mutu abenganga leki na nga mwasi banda koka babenganga Mike ta banda benganga Maki ocomprendre donc mama ya biso ntango abotinga mondele wana docteur wana abisi mama ya biso ka nyonso charge hôpital yana motu na nga ti bobima asala sous la ete double mama ya biso abi soki nabota eka mwana ya ndele banga baloba ye mpe nzambe aye kofuta mama ya biso dembo nazala pembe koleka yo oyo batioko moto ebetanga eyibanga tenti na nga dembo nabotami pembe comme pas possible mwana kitoko talebela bakilo soki 4 kilo 9 sa soki combien de kilo nabotama unique na genre nanga soki ebele nalela te babandi koningisa yango ndire te elekaki baforce ntina yaki olela docteur wana asimbisinga mbongo yango nalula mbongo azwi mbongo mpenza asimbisinga mama bibanda nakanga mbongo wana mpo bazwa mbongo mama biso bandi oloba bi eza mbongo na osa neti asaka abi eza mbongo naopesa na nsimbelo etu nafungola loboko mama mais mwana bebe nga na ya mystérieux nayaka na ndenge na ngai yango namonaka so motu mosusu akokritike yo
Maman no moko a critiqué te boyo critiqué oyo critiqué nga likamni. Donc ngana fille a chance na étoile du matin. Alors makambu ya faire ce que omoni eza aura moko eza kati nanga être star eza kati nanga sauf que peut-être na zanga bata ko guidenga ko ba orienter. Ba vrai manager quoi. Voilà. Na yeba ngo Caleb Toukeba na je te salue en passant so alandi mission a monyango ako se rappeler makambo na zo sala avant la duchesse a banda ko jouer muto anga jouer na ezalanga na banda ça na boutique ya habillement na croisement Kasavuvu na colonel Ebea ta Balikaz. Ah OK. Kota Balikaz tozaki na boutique ya quincaillerie na habillement ya madame nanga Mama Elisa Elitom. Bote no Mama Elisa Tomatala. Nga siko nazalaki gérant na ye api anga confiance gérant ne po banda olinga biso mingi na komi ko gérer siko fallait Caleb baya ko sala publicité na boutique ya habillement ki star ezala na makila mais muto ko encadrer nga pour na s'en sortir azalate nazala siko s'agiter Caleb Toukebana, t'as l'émission Oyo, ko se souvenir. Tant baye ko ça la publicité à maison à biso, et l'itom cellula, kriwane bimana maison on a la salle. Caleb baye talinga, wana zana moi sini mami la chatte. Mami kutu kama nanga, makide tout un kato komi sur la bien. Excusez-moi. Mami a dit Caleb abi, tout joyeux, a joué kitoko. Pendant que na kuma koko tapé l'ambiance na osala Caleb ayibisinga ya sa théâtre tant ayibisinga to mona image à théâtre oyo ezalaki wana o comprendre bio nga tanga na 6 classe ça va boki ba bloma na oluka musana bureau akutu place na osala na convaincu te ona na diplôme na nga munene na osala awa po musana mboka ezate ngana ki osala théâtre donc na minizango OK peut-être ezaki ligne boye o nzamba nga bimisanga mais na minimizango tant pe na yipsi patron na ngai abisi OK ça théâtre yo gagner bien awa so na ke voyage yo mto gera magasin nyoso que ça théâtre po ani ko salate na tuni conseil ba pianga pensa conseil à bientôt et l'équité Mundori pe à son âme parce que Mundori ya na quartier biso na quartier 10 bango na 4 Mundori pe président nanga choral dirigeant nanga choral Gloria na njili quartier 10-4 choral Gloria de Bethlehem na pesibino nyo sombote ba Gloria na ba glorieuse Mundori ya yibsinga ya sala théâtre yo ndenge na omona yo ndenge usikisa ko lobili kamba tufa seka makasi il faut yo sala théâtre na kena ndako na biso talaka famille mo moi ba encadrement ba mona ko njonge déconner déjà nga de par nanga comportement nanga banda za l'obstacle pour na bango na bikuna te théâtre te dene tufa kyango mais OK na yeba kite kati nanga nazala na lika mobo edembo par na kenda na sexa ka batu nazala na étoile mobo foko atirenga so na lobi funa sekisa bat bakabelanga sana senga na timidité mo na koka senga mutute no monaka na sepelaka na yo ya donc nana makila moko boye menazanga ki orientation alors makambu ya Arena Adidas eza nango juste clash on a salaki ezaki nango préparé te ponga boye na misu na mona ferité on comprendre na mona ferité le baso azala reconnaissant na ndenge po eza marketing na sali ya munene makasi zo cartonner o batu mususu ba olobelanga na bata famille nanga c'est que lembongo batu ebele bazwa voilà olembongo batu na landi kutu live moko batu batangi kombo langa batie biso na miniature babi faire apesa ki batu ba mbongo basala bango ba live nga na yebi lokote on comprendre nga Arena ya fali nazala oui nazala camarade nanga Géraldine na moi ça mundela azala na Nantes asala pe ba live Géraldine mobali nete mazala plus na confiance nanga te moi si Géraldine soit ya pareil rapa nanga mobali na yebinga ndeta ngwa lobaki a de concert mobali na dans ce cas je vais acheter 2 billets l'un pour Mike l'autre pour toi de Géraldine yaki tozaki na Arena ya fali na kota ki Arena Adidas petango ye la koti ngaka ba beau frère voilà ngaka ba beau frère skoyo Arena Adidas Shakira ona ibisa la grande dame la patronne yaya Dembo nko beaucoup tana Shakira o singete mo sepela afi moko boyazala ne bien donc
na força te na luka ete ye muto luka nga kan ndenge za abonné na TikTok azala fan na ngati ya luka ki aye kokuta nga na ndenge to garda famille ki amitié donc ekoma to bengani yaya na ki posa no na futa biya ye nda yebisa nga biya ya photo ke concerne binga zala na re na famille siko nga yebisa na zala na re na famille o memanga kuna kwa yaya nga na muto yesu kwa muto affaire pas muto affaire. On comprend. Il pense à des missions financières. Bango ba ki ndingo et tout. Il pense à muto affaire. Au moins na kenda somba ba t-shirt. To somba plus de 150 t-shirts. To commanda ki 150 mais ba biso nombre ba to leka ki ba ye ko réduire biso ba biso 45 t-shirts. On comprend 45 t-shirts. Ba biso total na souka à vendre. Ce qui est tikala to ba pesi biso même mundele wa zaki ma responsable ay ko benga biso bi ezaki marché mon balance qui pour batala ba sima ba ça ba chapeau et tout pour na faire donc Shakira azabi wa so benga bia VIP azuna en charge aye c'est ma copine naza parti pour ya mututé naza ka fan na bonne musique a continuer na makambo faire interview ka ngate mana biso areza kati ya nzoto na nganga nyonso na bimisa kezala ka clash ezala ka sangi bombe pour naza artiste ya makila nga peut-être so tenga pa na marché bo na l'équipe ba star ebelo ba yebana na ebisona ba wasali ba 20 ans de carrière ba wasali ba 20 ans ba 30 ans ba kosa la ba kosa na kasi ko nga eza naturel inné donc ngata na lobby loko mususu na sala émission mo boye na live na bi Karim Konzi arbotaka neti muto abeti mukinza point et cartonna bat basang ba challenge donc ngai loko mukeka na bimisa kezo ampleur donc nga pona nini ya concert ezala nango juste commentaire au leki au centre commentaire temanga na mwasi to linga o mema kaka ba makambo visibilité susu toza ba influenceur déjà oza na influence mo influenceuse bébé na bosa na moko sexy na ngai pona la na mi balé na za ma Afrodite na laksa na molotala oyo kufamisi oza mandefu déjà tant na laksa susu et ya komiso mobamba na ebisio donc clash apamba na sali et puis ça ampleur ekutika ke ngamo na muto makambo wala makambo on comprend et bana ni pe susu concert makambo allez et puis c'est makambo pe susu ko flash Nicolas fait ce qu'on fait soit muto mayele bato ko benda pembe na bango ba kasineti ba biso ata ba fale ata ka faire ata ka héritier wata ba déplique bango nyonso héritier wata na linga ke ku makati po héritier mishunga di camarade nanga on comprend mishunga di aza voilà zanga tatouage héritier wata voilà siko a tatouage te asana ngote siko ucho bwaka mishunga di copine nanga donc héritier pe so fongoli mutema na zana nga wana na ya mutu te preuve ni na petete ona tse bagage pesa na message héritier wata ya wata ulinga ke mingi te ngalinga ke te yo pesa ka message héritier na sepela ke ka taille S te héritier wata wa go ba héritier wata papa chemin de la gloire chemin de la gloire tozo yokango na ndako na yokango mingi po bwaki kamana nga mishungadi donc na olanda ngo tokos kutu Misha senga nga funa sa live moko pona ye a sa live na promotion nzembo na biso donc pour vous dire que nga na nga ya mutute héritier na linga ko makasi na mona ko zala timide zala non na problème a mutute azanga pe tatouage voilà ozanga tatouage au força ka beauté te oza naturel a garda couleur na et surtout au gardo tu peux tcho côté ya po batu bisusu yebisa que otala bango na tomba sukule longi boko reconnaître bango te ah oui kenda tcheki goga tibo kenda ka mérité yoza naturel oza kitoko na sepela no mérité so ye lukanga pe ya relation pe ba lukanga na makasi ah ben oui pas batu na koka luka te me pe parce que pourquoi héritier sola très bien quand on ndinga bois ki michou et puis c'est michou a pc merci michou kama nanga akomeli abi wata merci abi tu le mérites. Au moins, Nathalie Nabi, star net héritier, t'as le niveau humiliation. On comprend. Il n'y a pas de Nami Kitisier, Lukanga, tout ça, la tomate promotion, Moussala Bino Bozana, Fubozala Pena, ba pépinière de côté. Ngana Zana Ngaya Moutoute, na Lukape Kobimana, Nanga star, Nana. Tu passes une demande à mariage à ça. Moutoua Senga peut demander à mariage à ça. On peut fiancer. Tout ça, na ba producteur, yaya. Ba ya o na koka longo lango zaka ya fiere pour na yaki pa kamana nga debo biso basi to mekaka misapi donc so za na mutu nazo lancer plus demande na ba homme seul ou bien ba homme au bazar ba blessure na ba vrai producteur surtout ba vrai producteur
donc ça on a déjà disponible pour nous travailler na bango ba promotion ba produit na bango ils sont déjà clairs ba mona déjà image déjà mukie donc on a déjà wana merci vraiment copine nga boyoka ndenge copine nga lobi to boy ne bato ba asitonge bato asitonge to boy basito basko boyako kenga nzoto te ponga dia basko kanga nzoto na ba sango ne bolambela bato makasi nokolamba eza dembo nga naza nazala nga moko okoka tuna ça citer les noms otuna ye nga nalambaka biloko ebele pourquoi na biso mama biso azalaki une femme na koka lo bazala maligne mais maligne ezalaki dans le bon sens pourquoi mama biso azalaki na bambanda mibale na nsima na ye o papa balasa konte basi libanda po papa biso ala ndumba bato bayebi nga ndenge na oloba komba papa nanga makuta bayebi ke mama biso place azanzamba okanisa ye pourquoi azalaki mwasi moko motema monene obi koncho mama biso apesa papa biso abi okoka ke obota ata na basi 10 libanda me na opesa koncho moko bana nyonso babokwama awa mwasi nyonso aboti bana nyonso mama nanga na bambanda ne bazalaki bakamarade dembo omoni elamba olati bango nyonso balata yango ndenge moko so basombi pièce batonga libaya tour oyo moto opesa modèle tour eleka ye tour eleki 3e bureau balata ndenge moko bakenda fete bango 4 na papa na biso akoma na trouble omona bamama bavandi baseka asiliki agangeli bango akomi kobanga donc akoma na insécurité ndenge ni bambanda bakoma na confiance moko boye et pour nous protéger bana voilà parce que mama biso azala juste quand na posa que division ezala te na boyi ke bano bakola na éducation mususu mama biso azala ki di mal oloba ke o mwana ya nanga mwana mwasa mibale mama biso banda lekate biso bengani ka yaya nga yebika yaya intel l'équipe ebike o leki intel do biso kola bongo peto banda olia place moko so ba lambi tozala na ba plateau mo boneti ba chauffandise mama biso atia biso génération par génération abike génération otayo bolia aw ya mikolo pe place moko azaki na base moko mene bakataka ba tartine bateli bino bolie soki otondi otiki no baninga bakontinue omona do biso kolibonga kosi biso bongo siko moni bolingo siko mama biso azalaki nango do na kata bolingo wana biso nyonso tokolibongo donc ngape nanga muta bolingo sauf que na luka libala dommage que mama langa akufia moni bokilo neta moni bali na ngai mais ba makango quand même aliela quand même ba makango ya ba makango alia parce que ba makango pe Dembona ebisa yo eloko amukie kota na lisu sante macho moni famille eloko amukie comme ça muto aveugle famille nanga pona ebi be mission ba video nyonso ba omona ope ba olanda moni famille nanga ba banginga ba katenga sai na kundi mama abiso neti mukonzi la black au point neti mukonzi mama abiso akufi na Kisasa mais papa abiso a décidé que ba kunde na bandu to ba bandu ah ouais. On comprend. Déjà, c'est moi qui ai supporté tout. Ah, maman, n'a pas autant de détails. Mais na biso que contribution dans la famille, m'bimba to kundi maman biso. Mais contribution dans la et ça le courage, peu ma relation. Na la relation mon garçon, mon quoi commenter comme un cercueil. Abisinga bi na tout yo quoi ça dans un cercueil mon ko la spécialité. Yama bende basalaka. Abi yama bende kaso buka ba ma pekate. Abi meso lingina salo cercueil. Neti ya ba vitre asali na saki o mundenge almete zalaka o bende almete okotisi ya livre asali langa skolo ko mongo ya bongo tala na biso bande ko nanga tan na biso ba mais tu vas créer la zone ya yanga nyoso ngana ba fazer nga Kisasa ba fazer pe na zaki na bango po biso ba mitambula mpi pa foza pe na mo makamu mongo ya fazer kulu na tango amoende ni o sebeki ya biso c'est au ma cigarette encadré ok ba kuna le cabo ça nga juja o coach be c'est sauf nanda o nga juja yanga ba kuluna ba porter poso na kiko sa ba porter fois za la pas même ben oui so mtokene o kamote yana osokola ye so yina ndako mimi na keite yango zo mabala te ko zira pa mibala yila ona sola parfaite dembo mibali linga ndenge aza talaka ngana bolingo ezala nini so na talika critère na monique assurance nangeza na chama yele salita comme soin pour biso nyonso tozala bongo te ngano poto pe sukoli biso te bébé
Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, on a qui bon, on a Mike Makuta, qui vraiment histoire naïe, les parents, la famille, connaissances, ma collègue, arrêtez de discriminer nos proches. Parce que, bon, tu as trouble psychologique, et bien, ils ont pour nos problèmes, ils ont qui nous quitter, qui pédé, moutebomi, qui homosexualité, moutebomi, non. Parce que, bon, quand tu as un tout, à perdre confiance naïe, il y a un médecin à Baliwa. Mike, mot de la faisanie na bambote. Vraiment, mot de la fin, na mokuse, nkandenge lobby, botika ko discriminer batu. Et à question peut-être mbalasi ma batu ebele ba. Ouais, donc ndenge na banda loba, mai vanda na katite. Mai na sima kuneza nango voie de sortie. Ce cas mai wana ekenda ke bimaka nango. Pe le lobo ye baba prise en charge comme ebele ba. Donc zela après magoda, mai wana bima so vandi na yo. Dès que pas basi bima. Voilà, ndenge pe basi bazala raso za na posa regarder mai wana ta bimisango. C'est pareil, il peut, mibali, ceux qui peuvent salir rapport après rapport au bimisango. Et là, ils ont la risque, on a bêta cassette, na senga bande, comme ça, la préservatif. Pourquoi? Parce que, microbe, comme ma longité. Ouais, infection. On a garçon, sous on a infection, syphilis, microbe, c'est belé. Bactéries. Voilà. IST, MST. Donc, tant qu'on se protéger, t'es déjà, voir les avoir mon cause à la trop serré. Dans le mouvement, là, tant qu'on a frotté. Et tu vas porter. On va déchirer. À tout le monde, on a à ta biso bas, c'est aux alaka. Ceux qui couchent dans le bas, tant qu'on a eu qu'à monter. Moto. Aux hommes, on a quitté mes motos. On a donc, port en autres fonds, ma couche. Na microbe, ou na rapport à ce partenaire à un microbe na maïneuse à l'infecter. Alors, microbe na niveau anal est compliqué un peu et ça la façon que traitant côté yango compliqué. Mais ceux qui mutaza clean année na microbe te maïwane ils ont un problème tout coca mais là coca bois kakuna ils ont un problème te mais et l'eau que c'est important bandeko bon rejeter batuti. Accepter mutundengaza to vanda na bandoki tozo mata bango ba méthode to yeba te andoki mais mutu soki accepter vie na orientation et puis respect netinga na respecta na nga vie na nga dembo tina koma boy na bima mwana mukete nyante na bima pete na mibala ba kamana nga so na bi mubala kopina nga na sala ngote pona ebike nga mobala kamana nga so lelo na bimina mobali na ozo azemite akwa bona bebisa relation ngana yo na yebite lobi avec et quoi bouture na pene lote on comprend mais par contre sur na copine nga na mobali ya bien na bike na olia na sima copine nga donc nga na ba principe malgré orientation sexuelle nga na sala ngote église place na sambela ka église na classe na sala na moi ba principe mo boy na linga ko linga te pour garder valeur voilà donc bo accepter mutu ndenge aza orientation sexuelle to force akate to somba ngote neti na kinda na magaza zara na moni la bala sepe na lati non to bota makabongo isa naturel isa question ya hormone to zoko la bongo ben si tu na bien échanger te ata bo finginge loba Moïse Mbiye bo tondi na stade de martyr bo finga PD échanger loko siko na bien ndeba era ba vanda bongo ba finga ba PD do mona ba musumo na vanda sa live bazo finga net par exemple ndo finga ba musicien ba PD ba deux fois yo je na roté bon et je na ngate parce que moni bat ba mona apasi eza bato ba accepter orientation na bangote de mbonga ndenge na vandi na yo boye tango bat ba ta l'émission ba bi e yambi PD wana de chez a identité nga mona afficha d'autant au finga nga PD na mona ndire pe openga bonjour on dirait benga na komba mboka Mike Makuta on dirait ba bengi o dembo et choqué ngate ce que moto accepte orientation na été ndo mona ka yango mona la plupart ba garçons voilà la plupart ba garçons mususu baza ba guerre refoulée à mona copine na PD nga bangote PD pembe na ngate azana rage parce que azo koka kwa simete ko se identifier te voilà nga déjà na s'identifier na accepter orientation appelle la mot de passe là ya nana GPS c'est tambusanga parfois il y a un mot de passe à ngamo. Sur téléphone, il y a un mot. Yo, ezo sola. Kenda pe ko sali la teke na zo masoko mutu na ko sali la yanga moko. Oh, mona parce que na sali le loko nona ndenga mabina yiko zo sa on état critique. Au mona soko passe ni nzoto yanga na sali yango na ndenge na limbi. Soko ba o ba yo ka rage parce que ba batama amona siko ana posa vivre net yo mais azo accepter ngote amona entourage et puis abango rage. Donc bato ba fingaka
mutu mususu afinga yo parce que azana kanda amuna ke yo affiché te mutu mususu afinga na rage ponga lelo ndenge na abwe na finga lesbienne pourquoi pona bi ke ngane to ndenge moko on comprend na finga hétéro poani ate hétéro et loko ngo pe na lobaka de Mombasi mato lobelango be hétéro bazala un grand verbe à pédé makasi hétéro baza un grand vis-à-vis à ba homosexuel pourquoi na lobi bongo ngata mwazaki na kisasa ta ana poto izana ba kama na nga be hétéro aya abenga na ya na petit mo befuna kataye na tukile ndaku nanga na vandi libanda sali makambu netu mais soki yo genga na bingi camarade mongo hétéro azana ndaku na bina ya na mobali nanga tikelo te pichana pedela nga buzi ngala awo kubeko kuna petit voilà ndoki mais biso to acceptaka bango donc voilà niveau ya motema malamu biso tozala nango donc bo juger biso te par rapport orientation na biso mais bo talaka pe vie réelle motema malamu tozala nango envers bino to vivra bien na bino mais bino bozala bien te na biso e bango ngate hétéro bango ayo pe yena mulongo na biso yo pe mandefu longo comme ça on te lesbienne wanda fia ba omona ba mi ba ya yo lesbienne émission Sylvain Samboti émission ya na bande isusu Shakira Gouti yo talaka yo Shakira Gouti ye 116 Shakira Gouti 116 ya kozanga te ko bakisa Shakira Gouti vraiment merci beaucoup il faut s'abonner et ça s'abonner wana na kocho penza ndenge balobaka oke na lunda ozela bat baluka yo yokozwa mena memio penza place bamitanga nde na kocho Shakira Gouti wana mayele nanga wana lolendo nanga donc Shakira Gouti esika mayela Shakira Gouti la merveille esika mayela Mike Makuta ivanda azaye na muji na nasela za na Suisse wana ba copine nanga donc na ba abonné belé mais bo sala zua te parce que na bois qui ba tout aka tolo na o ezongala ngala te ngala Babora molili te babora mwinda. OK, merci beaucoup. Ferego là, Lukanga za reconnaissant. Za reconnaissant, Papa Hervé za reconnaissant. Papa Hervé, Fali Poupa, héritier, Fabrigas Casino Zoya, Mike Yeyo. Bino nyonso. Ozana to sa ba promotion to kende. Ata Moïse Mbi, ata pasteur Denis Lesi. Oh, ça séminaire, Mike Yeyo. Denis Lesi pétage. Il y a pétage ngayo mundumino sanga délivrance. Mabala petit de yaka te yo Denis Lesi yo. Pas de sanga délivrance. Oyibanga ne ba chance. Oyibanga chance a mibali. So za pétage ngana a pédagogue. Donc gane ke likolo ya zone sa chance na mibali oyiba na église no. O chama ilikolo TV na chama iti de mibali ba yaka te. Ah yo salango. Bon na sani na bandalu ka mibali ya bisinga chama ilikolo TV. Oh wasera radio Nzondo. Ayibanga ba chance a mibali Denis Lesi. Mama ibalo mbele. Na mela na tungulo sala boy Denis Lesi yo zone sa ba chance na pardon to zala bien pasteur Mike Kalamba ina dinga ko mingi na sape promotion ma diabu tina TikTok ma diabu TikTok na sape promotion na posa na billet tindela nga bien pour ver lukanga ka Mike éducation section na TikTok apoto pesa na ba ta wa video na bango mutura mutakoza video na tu na mutura mutakoza boni message otindi mutura mutakoza morceau na pétage na promotion mutura mutakoza dit donc voilà merci beaucoup tokomi vraiment na suka émission na biso Jires Manzambi Aminata Nzona donc Nzona na Saint-Denis Lorette Manima Patrick Lokole Stéphane Malandwa Alpha Kiese Fabrice Tanzambi donc na bosanité Mélodie Moulap na bosanité Aurélie Mama Cessé mabote bisika bozali ba nouveau abonné nanga merci beaucoup non c'est là bo continue bo percer les sous na monique ya mikolo vraiment bokota moi ça manef bo continuer toujours bozala dessus té so moni likambo bo komengaka na numéro wana na WhatsApp au pas na besoin à aider biso ba numéro compte ça wana vraiment bozela ba aide na bino donc voilà tout coûte bon mais il va peut faire appel numéro on a peut-être producteur peut-être ba benga ba pesa numéro bon ba ya luka pa na partenaire na bien monde ba star za bon bisanga ya na lika mungu ate ya monde ba star ah yoko ka succès c'est yoko ka succès ngana koka te ya mpasi penza baninga mibali bakitanga bazwanga na koka bon succès ngam tuna memango. OK, merci beaucoup tongo. Zaki a bien sa plateau Dembo moi ça mandefo bo s'abonner massivement passivement hétéroman bisexuellement homosexuellement bo s'abonner trans